Mbote mingi na balandi nyonso ya B52, la mignonne officielle. Ngawa bino mama B52 na lingara bino mingi. Yango nazala wana toujours pour vous servir. Ok. Vraiment, lelo tout ça déjà vendredi, lelo le 27 octobre 2023. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de bons week-ends, de bons débuts de week-end à tout le monde, de partout où vous êtes. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment. Voilà, je suis venue aujourd'hui avec notre artiste, Balobi Mami, Irsile Pechanga Blackline. Ba trophée zo landa ba nini zo ya balobi mutu o a travaillé avec silence, focus boulot nalinga ye motanga lobango et mon cas le bango en répétant presque chaque jour Mikolo a comment répétant être pécha lover, c'est être une personne cultivée et inspirante, une véritable valeur ajoutée pour la société. Si tu es pécha lover, il faut nenge à l'obiwana. Il faut la activer, cultiver, pardon. Il faut la cultiver, il faut la inspirante, aux la valeur ajoutée, aux la valeur yakolongolate na kati ya société. Tu dois toujours apporter un plus na kati ya société. Tout le monde a que Irsile Pechanga Blackline, malgré azalra nae penza les sous na makamba théâtre parce qu'il y a comme mais azate. On peut dire ça. Parce que tout le monde qui a le passage na belle vie de télévision, tout le monde passage na mal dans le noir et pas dit nana, tout le monde qui est pas moi appelle c'est belé à l'équipe mais pas comme batunyo surtout nenge vraiment bazara toujours au four et au moulin na katia musala oyoyo ba yela biso lelo soki to ye penza mingi awawa lelo soki to ye poto loba pona ndeko na biso Blackline to ebike azali nominé azali nominé na primo ko zo pesa makombo nango mwasi motomboli mboka ekozala le 28 awa donc lobby déjà ekozala à partir ya 9h wana na centre culturel Boboto Ursile Pechanga Lover Blackline, la petite sœur de Fally Ipupa DiCaprio, la merveille. Fally Ipupa, l'ami de Macron. Maman, yes, ouais. Ursile Pechanga a nominé, en tout cas, yango to ye, karaninge zalato bisara biso que soki ya kolobe Zali, ya ko féliciter Zali, to ya ko reprocher Zali, en tout cas, on n'hésite pas de venir parce que eza musala na biso oyo to sepela nango. Ya po na kolobela ba artiste na biso na makamba malamu bazo sala na makamba kitoko bazo sala ndenge to ute kolobela pe belle vue awa na initiative ya kitoko ya film ezo le kana chaîne na ye Vonette, une histoire vraiment très touchante, une histoire vraiment oyo na ebi que et fongoli mo ba piste ebele na ba vie ya bandeko ebele mais lelo pena to beta mbela makasi te pas belle vie qu'on dit la patrona lelo to kolobela mingi Ursile Pechanga Blackline. Félicitations à notre formidable Pecha Love suprême Ursile Pechanga Blackline pour sa nomination au prix Mwasi Motomboli Mboka dans la catégorie femme d'influence. Donc, bah nommé Ursile na catégorie à femme influence. La cérémonie de notre remise de prix aura lieu le 28 octobre 2023 au centre culturel Collège Boboto dans la commune de la Gombe. Batu nyonso tu ba na kinwana, en tout cas ba Pecha Lover nyonso tu allons soutenir tokende penza. Tokende poto soutenir Ursile Pechanga Blackline na nomination wana. Le prix Mwasi Motomboli Mboka est un événement où des femmes de divers horizons et de domaines se réunissent pour discuter du développement de la RDC à travers la participation de femmes.
Nous sommes fiers de votre engagement et de votre contribution à l'avancement de notre pays. Bravo à vous, Ursule Black Line, parce que ceux qui ba contacté mutu na likambo boye na ba initiative ya boye, c'est parce que ba trouver eloko moko kati ya ndeko, parce que tout le monde a ba créativité beleza kati ya Black Line Ursule Peshanga. Tout le monde a yango la grande famille azawana pour apporter en plus na mboka na biso. Donc aza sollicité bakozala wana mokolo ya lobi samedi na collège Boboto wana. En tout cas bo tokende ko soutenir musala pona avancement ya mboka na biso. Na tango akala biso basi tozalaki ka place na biso zalaki kaka na ndako na cuisine kolamba au servir papa sokoli bilamba au sali, mais pas na mokolo ya lelo. Au jour d'aujourd'hui, moi si aza capable ya kosala tout ce qu'un homme peut faire. Préveneux, nous voyons de pilotes d'âme, nous voyons de ministres d'âme. Donc, nous sommes tout comme basi valeur ya moi si etomba mi lisusu makasi ya ngwana tolobaki toye la biso eloko oyo na kati ya B52 la mignonne officielle to meka un peu qu'on partageait Essengo. Oh, parce que ça la ka Essengo. Moi, ça me fait beaucoup de joie tant qu'on a un message. Il y a école, il y a ba nanga yo mona babi nanga que non maman, mona na yo azala qui retenu peut-être ne logo moko boye, activité moko boye ko sala ma mère. On a trouvé que ta fille aza nominée à cause la parmi bateau bako presté. Waouh, ça me fait du bien. Na mona déjà Essengo wana, maman nyonso, papa nyonso, parents nyonso tout alinga komona mwana na ye à se divertir, mwana na ye a kende liboso. Bana nyonso de même. Soki ba yoki likamoko ya kitoko pona moboti na ye. En tout cas mwana wana arestaka atikalaka ya kokanga mesika moko te akozala na Essengo. Yango biso na kati ya B52 la mignonne officielle to yepe pona ko féliciter Ursule Peshanga Black Line pour la nomination na ye. À part cela, la grande famille, eza susu na Congollywood Award, yes, actrice cinéma, Congollywood Award actrice cinéma. Ursule lisusu aza nominé wanande erozala na 2024 au mois de mars, c'est-à-dire le 30 mars, c'est la deuxième édition, il y a Congollywood Award actrice cinéma. Ursule Peshanga a zappé nominé. Eh, mami! En tout cas, bah, félicitations. Félicitations, Penza. Félicitations et belle topé sakara tozo boaka ba fleur. Parce que tout le monde a que malgré silence, malgré tout, mais Osaka Kawana. Osaka Kawana. Focus, travail. Focus, travail. Voilà la grande famille de V52. Toya qui juste pour na ko lancer mbela oyo ndenge na lobby le 28. Ursule Azali nominé à ko assister na Primo Kozali, Mwasi Motombo Limboka, hein, une femme capable d'influencer positivement. Ok? On dit bien positivement. Bandeko oyo lakisaka baninga nzela na ndenge ya mabete bazo lakisa batu nzela na ndenge moko ya malamu. Donc ndeko na biso Ursule Peshanga, artiste comédienne azali nominée à kozala wana lobby le 28 octobre na collège Boboto pour nous parler sur cette affaire. Il y a un comment influencer batunandenge ya malamu baza basi o baza bazo telemisa bendele ya mboka wana kututoboya ya na bisongote bazo telemisa penza bendele ya mboka vu ba makambu o bazo sala eza ligne moko ya malamu ya kolanda. Si vous êtes là sur cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. De big kiss à toi, Esther MM,
Nzambe apambola yo esi kezali, ozali pardon, et à celle qu'on appelle Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle, de gros bisous à toi aussi. Na batunyo surtout au bolingaka B52, en tout cas restez branchés, balobi focus travail, focus travail. Bye. Oh la mignonne, la